Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut, bonsoir, bonjour, hello. Jambo yenu mbote nabino. À tous les abonnés de BBC Mpoï TV, bonjour, bonsoir. Et qu'on dépend de cas na herbe ko yamba vidéo na biso. Et l'autre tout vendredi, bon début ya week-end, voilà. Kota aimé partager, shalom, famille Libota, là c'est ma famille Libota toujours focus. Tout tu kota la film, il y a master, il y a 12e épisode nango. Vraiment toujours continuer quand on kota lango toujours battre sort et kozalande parce que et comme na suspense et belé. Voilà. Est-ce que bakolimbisa master oya komi Naomi lelo famille na ndenge ki kosenga bolimbisi bakolimbisa entre parenthèses la Chine. Bonjour, bonsoir, ici qui ont mis partout dans le monde. À 2 jours, on a vraiment Mamila Baron et Karine Mokonzi qui je fais des gros bisous. Et Mikolo a zongi pesant là-bas délire na obiso tolingaka. Voilà, les péchalov toujours. Gros bisous, ici qui ont mis partout dans le monde. Voilà. Bandeko tokota to aimé bokota bo aimé bo partager nazo pesa sec. Hein, yemo ko lobi naza secrétaire. Et BBC Mpoï TV. Maman Sleo qui est là na Hollande. Gros bisous esika ezoamelio maman nangai merci tikete nzambe nanga apambola yo nzambe nanga abatela yo po nangai. Voilà. Bandeko bokota bo aimé bo partager to solo la moi muke. Maman Sleo salaka nengo salaka na ba partage ça là bien. Voilà. Bandeko, titre bomoni, photo et miniature na biso bomoni, vraiment c'est fatigant na la situation oyo, to yebi biso nyonso awa tozo essayer na ya ko meka ko effacer likamango ya matière oyo zo ki biso soki 2 semaines ya Janify malgré bakundi makambo ezo bima kaka, mais kozangisa biso te to lobela pe makambo susu là tozo lobela na moi Peniel je crois na sala ki moi analyse moko dernièrement sur Peniel kaka. Sorti nazo sala ningazo dernièrement bimisa qui liste ya ba mama pasteur soi-disant ba bimana pasteur Mike et tout mais ngana zo lo baboy bandeko on doit faire la part des choses ceux qui te lobitos au milieu du village pourquoi Peniel tozo ngaka tena ba bêtises azo zongela zo ko chaka komi sous camarade na zawadi et tout oye sali ke nona ya ko sala analyse nanga c'est juste parce que na yoki na mon na yoki ngamoko na matoi na ngamoko ba audio oyo Peniel aza na conversation na pasteur Mike et je vite compris que non Peniel eza zoua, c'est-à-dire que non pasteur Mike atika na défaut. Tout ce qu'elle est en train de faire là, eza besoin ya mobali na ye. Je crois ba audio eza menga moyena chango eza te bandeko chaîne ngai utaki koza na problème. Na minute na olinga te ko kotisa ba makambo ba tumsu na chaîne awa o voix o boy. Alors penza mais ceux na sisi donc yo signaler bino place boki kotala sûrement bossi botali parce que chaîne et tcheba voice wana eza chaîne moko déjà reconnue. Voilà. Bon bref, faisait pas mamou national hein ba voice wana oyo penza Peniel bazo sololana pasteur Mike na ba voice na ba message sur WhatsApp et se fait-il que pasteur Mike pona et Peniel qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi poti kanga na kimia Peniel babeti ka debiso basi tozana ba bizeti na eko yo katango eko changer conversation ya koloba ke non asengi alobi na makambo ya ba mbongo ya bana ko tinda $300 eza muke pona bana et tout olingi na pesa combien na moni pa nani Peniel akomaki $2100 elo mwa bongo et pasteur Mike andi Mike c'est-à-dire eza ba conversation oyo Peniel eza ba conversation moko ya moi kala na sens que bana bazaki na pas Peniel
parce que to bana yo oyo ka Peniel tango bana ko bima ya koloba ke non atina ka $350 pour na banelo mo bongo nzoka ba bana ko solo pasteur Mike atindeli vraiment message à ko supplier qu'est-ce que tu veux que je fasse potika kimia oh $700 eza muke olingi combien 2100 OK c'est bon nini lisusu soki oza eloko koloba te ngai na tiki yo Peniel na munoko na ye ba voice eza alobi ke no arrête de faire semblant parce que jusque là moi et toi aussi to lingani kaka to découvrir siko soso problème ango ndenge ezalaka to découvrir parce que to banda oloba ngo eza bazuwa tango ozaki na mutu wana oyeba ki valeur na ye te okomi libanda ndo ekoyeba valeur na ye c'est pareil avec ndeko na biso auti kokufela mwasi mobali wo nani seki nani labrine na minute onda koyeba valeur ya mobali azaki na kati ya ndako ozaki na mutu abandaki kopesa valeur à valoriser au monde entier okende bozana ye okende bozana ye oyeko sala bêtise oyo eza insupportable parce que oza mwasi otikali mwasi okoki kosala bras de fer jamais kutuna mobali jamais bandeko basi soki eza na basi oyo basalaka peut-être ba bras de fer na mibali eza conseil bebe sa azopesa bino na miniti oyo botikaka bino basi botikaka ba oyo balinga kosala bras de fer na mibali non ezala bien te mobali atikali mobali et na voice wana soki bomoni nga na loba ke non na osala isusu analyse na makambo ya pasteur Mike na Peniel ba bêtise au Peniel azo sala et ozomona bato mususu bazo soutenir ye yango na olobaka communauté na biso bazairwa toza bien te to tambola na ba injustice moko na ba manque ya savoir manque ya koyeba makambo donc place où il faut muto réfléchir autant la source à makambo eza ndenge nini et voilà maintenant ba audio ebimi lorsque Peniel azoloba arrête de faire semblant ngana yo toza to sito lingani kaka. Donc pour Peniel ndenge bandaki kosala ba bêtise nyonso wana pour elle bandaki s'attendre que no pasteur Mike akosala nini akobondela ye zonga boye to zonga na et tout c'est-à-dire que no pasteur Mike asala ngote et puis azana terre kosala ngote to sala ba analyse ebele ya koloba que no pasteur Mike azaka sayen akoki kosala eloko wana te akozongisa mwasi wa tamboli nzoto ne monani déjà na réseaux sociaux jamais eza déjà mabe makasi soki azongi pasteur Mike Nzole kotala likolo loba kaka keno mawa ya nzambe moko ezala wana je crois na sala analyse wana bayambanga pe na chez Mokonzi na lobango soki Peniel ninga bimi pona ko senga pardon ndenge tolobaki tango bimaki ayi ko senga pardon tolobaki yango keno tam susu libale komi kozonga batindi aya ko senga pardon sur les réseaux sociaux pour na ko préparer mind ya communauté to salela ki yango ba analyse biso ba mususu soki bokoti na chez Mokonzi bokoyoka bayambanga kuna na lobaki no soki ke pasteur Mike andimi kozongisa mwasi na ye nzambe ayebaka kosala nini ko pambola bango ou encore donc wana ezaka ka nzambe et puis na lobaki yango coutumièrement parlant na bakasai na baluba pasteur Mike akoki kozongisa mwasi ya bongo te au grand jamais c'est vraiment interdit dans le sens que no yenda koki kokufa ou bien bana nde bakoki kokufa mais voilà maintenant secret bimi ce qui est secret susu makambo bimi bien ya ko comprendre Peniel que no eza bazuwa ya koloba que no pasteur Mike atika ye na défaut et moi je ne pense pas que non Peniel si aujourd'hui pasteur Mike a le bien zongisa pasteur Mike azongisa na kati ndako Peniel ako soutenir ministère à pasteur Mike je ne pense pas et pasteur Mike a ça tourné déjà page akoki ko sala ngote oh tu m'as trompé avec cette Zawadi et tout toyoki toyebi période oh c'était l'année passée makambo Zawadi ebima tu m'as trompé avec Zawadi wana oh lelo ba komi sou ba camarade au moins te que non nani c'est qui la fille nani Peniel na olo bango chaque jour Peniel azolinga ko bimisa ka donc embrier ba kokota ba ba distraction moko boy mutema passe azomona lelo Peniel azobeta na Zénith peut-être na Zénith wana il fallait nga pe na Zalawana akobeta na stade il me fallait na Zalatala kaka fali pour papa beta na stade ya martyr kuna nana ketchup azala famille za ce qu'on a minute azobenda bilili wana ya koloba keno na Zénith de Paris me fallait nga na zala mère wana na telemi wana na nani na stade otala keno place oyo il fallait azate sikoyo lokola diable azaka diable akotaka na kati ya makanisi ya batu ekomi keno a détruit pasteur Mike. Non, allez kolobate que non pasteur Mike Azamalam. Il a aussi ses défauts. Tangouye Peniel azobimisa babilo kwa na nyonso.
Bandeko, bref, c'est pour juste détruire les pasteurs Mike. Pasteur Mike nga na lwazane nzambe te. Nga ta papa na nga molimu ne na lwaka papa na nga molimu. Na mona ke pasteur aza papa na nga molimu mais à la fin des comptes na lwaka mutu lokola nga. C'est tout. Tango bino boyaka mosali ya nzambe. Bino nde bozwaka bango bochaka bango na première place akoloba ke non ba komi ba nzambe ou bien après nzambe de bango. Soki na mitu na bino bozwa ba pasteur lokola batu lokola nyonso mais bozo reconnaître kaka ke non aza serviteur de Dieu. Bo suki wana eza la bien. Batu bo banda koya ko chola ba pasteur te, bo banda koya ko finga ba pasteur te, bo banda koya ko lobela mabe ba pasteur te. C'est parce que bozora bango na premier degré à kolobake non après nzambe za bango ou encore baza banzambe te. Moi j'ai un père spirituel qui donc atambolaka na crainte ya nzambe et puis nzamba utilisaka ye puissamment na délivrance. Donc soko talié boyolobi non o penza mwana nzambe na ndimaka nzambe na ye mais na fin na suka na ngai na lobake non aza mutu atikali mutu. Comme pour dire que tu as les lois à Bungi, na ozananga na suscité parce que na yebi que non azamutu akokipe ko bunga. Oh ezo ça la communauté congolaise ou bien ezo ça la peut-être que non peigner la aya ko troubler na ni communauté. Mosali ya nzambe na munoko zaka mosali ya nzambe. Même si bino que non basali ya nzambe basunga nzambe na komema ekulusu. Il faut arrêter na babiloko wana. Bo arrêter na kozwaka ba pasteur soit disant que non baza soki baza batu lokola bino. Makila na mai lokola bino. Bandeko bo aimer bo partager. Alors Peniel bref eza que non souci na eza pasteur. Pasteur Mike abi non kolanda makambo kutu ya Peniel ya nani ya zawadi te eza makambo loko. Ta no to yebani to yebani. Pour elle avait voulu que non pasteur asa esusu a draguer esusu po bazongisa na ba bongisa. Elle oublie que Yaza Kasayen yé Peniel. Elle oublie donc akoya kobima koloba naza Kasayenga na eza sous-souté loko ça tout mais na kati elle souffrait. Elle souffre bandeko faut qu'on comprendre est-ce qu'on m'a beza parce que ndenge zo kende na makambu a détruit papa nani pasteur abanda ko simba ba kombo ba tout ko toucher ba personnalité ya batu ndeza mabe et ko kiko memele liwa il faut ko yebisa Peniel bongo bandeko. Nous avons jugé pasteur Mike, nous avons jugé Madjab, nous avons jugé maman pasteur Nyonsona, batu Nyonsona yazolinga ko salir présentement wana bandeko. Nzambe nda ko jugé bango. Et tozo ba keno elle fait ça pour na ko salir, pour na ko bebisa ba concert oyo eza ya pasteur Mike ba concert moko munene na vie na ye. Siko il faut que yebisa Peniel parce que na landa ki pe lobby na TikTok soki ndeko na ye soki ndeko maman soki cousine soki nini abimi azwa pour la ko appuyer sous Peniel. O soit disant que no Peniel souffre. Elle souffre ndenge nini. Biloko azo sala wana ndeko sala que no nani pasteur Mike azongisa e. Non. Ndazo se détruire de plus. Comme ça l'assemblée tu sais que non ngana yo tozaka na ba sentiment to lingani connaissait seulement d'arranger tozongisa tozonga kaka na famille to boko la bana na biso eza boko pas ma national boko yo kalikambuana et c'est par là peut-être communauté mais le baka biso bazairo tozana problème donc tant kana yo kika mbala moko likamwana ya kolba ke non ozana sentiment nga pe na zana sentiment to si to lingani na biso connaissait seulement d'arranger tozonga bien une bonne famille to boko la bana na biso. Bon, mon asiko, mais elle oublie. Pasteur Mike Koutou ABC et que non. Toi, yo après 5 ans, 6 ans, obimina mi ba compé combien? Oh, j'étais emporté na bakanda. Yo kasiko. Alors, allez-y comprendre que non na minute tout ce que Peniel la zo sala. Eza que non, eza par jalousie. Et ceux qui te lobito kene sous na mozindo makasi. Entourage, eza la ki mabe. Batu nyonso ba conduira na ba erreur belé. Bah moi moulopo ndaza mutu liboso abimisa Peniel na internet pour aya koloba makambo parce que Peniel tango ka bota abima na ndako pasteur Mike azaki na susu na internet et tout mutu abimisa c'est-à-dire que non entourage na bato baza pembeni ba solola kande ba pesa courage à bien ba pesa conseil à bien te et c'est qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Famille Nabino, famille à Peniel, bah, aujourd'hui, c'est que Nan Peniel, azo sala, eza souci, eza elle est importée, bah, bale na bomwana, non, makamba bala na bomwana, eza te, bala Nabino, bah, États-Unis, 14 ans, 12 ans, bah, ebi makam. Boti kapé kwa mbriye bato. 14 ans, 12 ans, na boholo, bah, soki, bah, bala na 16 ans, soki 17 ans. Mais, bah, déjà, ko ben d'abord, bah, nini, oyo, bah, chanvre, soki, bah, nini, bah, chicha, soki, bah, chicha, soki, bah, nini, yango, bobenga, awan. Bande, obo, eme, vini, obo, partager, na komi na nga na souka.
Alors, tout court, que non, Peniel, souci, tout ce qu'elle est en train de faire pour nous détruire, pour nous baby sakaka, eza zoua. Mais zoua n'a yo contrôlé, ango, ko toucher ma personnalité, à basi moussou souté, au bazan, à banda kwa libala. Hein? Wana des autres des suko mabe. Batu combien aux autres touché, wana baza basali anzambe combien aux autres touché. Ce qui va les lier pas ensemble na minitio. Tu sais pas que non parce que baza na ba message au bayaka ba telemi ba lancer batu bayoki bango. Batu msupe ba pambo ami. Nzamba roti côté koluka te na minitio ko mona bo esprit de mort pas ezu okei. Batu ba bosani yo. Na ba ba ko peso ni ba conseil mabe ba bata ma ba mona na kutute. Alors bref, c'était au moins ça bandeko, beau aimer beau partager. Dans ça vraiment na temps vraiment moulaïté. Juste 15 minutes, c'est bon pour moi. Voilà, beau aimer, beau partager, je crois dans le lobby l'essentiel. Zou ande zo salaye, atali bo zeni de Paris, faye na zala zala. Iyi, o, ah. Alors, bisous, bye bye, hein. Tokutani, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.